dada landa histoire oh parce que c'est le ko ça la passi en plus aza ndeko la biso bandal bafana bandal sinkini bala bandal bo telema oyebi ke bake akene pas mettre traité avant voyager kokoma akomi kuna boyeba mettre traité na mbeka mbang kende ngana zala nga pressé après c'est cas de lui prendre qui sérum et pourtant c'est qui n'a pas fièvre bango pour le ba qui était urgence ba bangi ote surtout que urgence ba ko kanga biso tout et tout bakamati bake kichasa kokomba komi bake no tel wana belle vie sur belle vie o bino mo bozo mona wana bakamati no tel na ba vandi mobile tellement fièvre ba kitate abiba ke ningalema ba komi na ngalema ba nangalema ba célébrer examen ba zongi kozonga ba zongi bakamati bake tala sko bo kilo na bango na bandal kokoma kongo na bande ba monaka bata sanitaire ba ye oh tozala besoin ba tout boye Tolonase TV. Oh, bien-aimé. Tolonase TV. Ne manquez pas, tu ne seras pas dessus. Bien-aimé, Tolonase TV. Ya biso moko Tolonase TV. Ya yo nangai. Bless. Diaspora baboy music na poto baboy totika koyemba beti to yambula supu na tolo mkono kuyo kama kwa na potesa C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonase. Tolonase 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonase. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Des vidéos tous les jours. C'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement. C'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs. On a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonase, Tolonase. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abonnez-vous à Tolonase TV. Sobongo landa l'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou. Tous les vendredis, Nazana Tolonase TV. Abonnez-vous à Tolonase TV pour landa chemin de la repentance. Matthieu 3D. Répondez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous na Tolonase TV. Bato bavanda na poto bokoti kamona ba condition wana te. Ba condition ba toleta ba salité lavabo bouché. Na tiango nyonso tu na Facebook. Na tiango wana bo sala quelque chose. Ba konja Congo bo sala quelque chose. Ba Maman France ba association bo telema. Ndeko na msa ko kufa bongo te. Ezalaka te, ezalaka te. Ezalaka te. Oli kamunini oyo. Ataku bataka ba beli coronavirus ango. Oh. Yango faut isoler bango bon akoko corona na mboka Congo. Ezalaka te. Bato bana batiki banawa. Bana mineur. Entre-temps, ministre a fait cette information, moi, il y a le couteau qu'on a la télévision. Oh, baza bien accueilli, baza bien té, baza bien té, bazo liaté, so bien mango supporté té. Francis Kalombo fait quelque chose. Ministre Nyon sur la bandal, bo sala quelque chose. Bana bandel bo téléma. Francis ba la bandel ba tiara motema la bango pa na yo Francis Kalombo. Téléma pour na bango baza bana bandal sinkin bo téléma ba association bandal bo téléma ba association bandal bo téléma ezalakate ataku batazo be la coronavirus ango boko ko sala monde situation te na Paris a tozo mona na ba Chine tozo mona na monde entier jamais bazo finga bango ndoka peuple congolais ka peuple congolais moko ezalakate Boluka solution bala bandel bo telema ba association bo telema bo telema ezalaka te bato batiki bana bango ba mineur awa bino. Hello guys, wherever you are, good evening, good morning, good afternoon. In this time I want you to subscribe to TV and Tolonase TV 100% Jesus. Okay, boss abonné en plus na Tolonase TV. Si tu as bana nzambe, si kama kamba bien zalaka donc so bolingi bomona
s'abonner. Abonnez-vous sur Tolonase TV. 100% Jésus, Makambwa bien. Good things come to those who wait. If you want to see good things, if you want to hear about good gospels, you want to get the latest news, please subscribe to TV Tolonase TV. 100% Jesus. Mon jamais respect, nous sommes à l'hôtel Belleville. L'hôtel Belleville, où le premier cas coronavirus a été détecté en République démocratique du Congo. L'hôtel est systématiquement fermé. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Vous voyez le déploiement de la police. Nous sommes en train d'attendre de nouvelles instructions provenant de votre part. Et comme ça, nous saurons quoi faire. Pour le moment, la première des choses la plus importante, c'était de sécuriser l'hôtel. Sécuriser l'hôtel, empêcher qu'il y ait d'entrée et de sortie, excepté peut-être les médecins qui vont s'occuper du malade. Et toutes les précautions sont prises. Nous attendons à ce que aussi la police soit dotée des équipements pouvant lui permettre de se protéger. Plus grand ordre, mon général. Bandekoe, Binyonoso, na sabone, na Tolonase. 100%. Jésus. Amen. Vous surtout, c'est pour la gloire de Dieu. Tolonase, Tolonase. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, bandana tika bakisi. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Abonnez-vous à Tolonase TV pour la chemin de la repentance. Mathieu 3D. Répondez-vous car les mêmes d'ici est proche. Tika Diamba. Metika Moïbi. Metika Kokota. Comment Mayele? Nous disons toujours et Tokoloba Kayango. Timukolo Yesu Akosia. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, ma maman. Bonjour, l'association. Bonjour. Nicole, je suis la présidente fondatrice de l'association 94 Sans Frontières. So naye a vraiment tous un problème très sérieux, très sérieux. Dans le moment où on a la direct oyo pour signaler batunyo so ba mama botelema. Tous un ndeko na biso akende ki Congo
bakende ki samedi. Bake samedi bakomi na Kinshasa. Kokoma bakomi na Kinshasa na aéroport bakamati bazui bango auto sa l'examen ya ba coronavirus. Bake basali bango ba examen. Kosala basali bango ba examen wana batiki bango bakei. Kokende bango bakei bake ko vana hôtel na bango ba réserver ke à partir internet. Bakomi kuna boyeba na hôtel bango ba sepela ina ngote. Babi ba problème ezate lokwa to sepela na ngote to changer hôtel nde bakene na hôtel soko belle vie. O bozo mona bino so na ba internet. Bake na hôtel wana. Kokoma bakomi na hôtel wana mobile bande ko sa ba fièvre. C'est vrai abanda sa ba fièvre na poto awa. Ba médecin traitant pe baza ko boma biso ne ko boma. A comme pas médecin traitant avant que tu a voyager. Bonjour Dada. Dada landa histoire oh parce que c'est loko ido sala pasi. En plus aza ndeko la biso bandal. Ba fa na bandal sinkini. Ba la bandal bo telema. Oyebi ke bake akene pas médecin traitant avant voyager. Kokoma akomi kuna boyeba. Médecin traitant na mbeka mbang. Kende ngala zala nga pressé. Après c'est cas de lui prendre qui s'arrume et pourtant c'est qui n'a pas fièvre. Bango pour le bac qui n'était urgence ba bangi ote surtout que urgence bako kanga biso tout et tout. Bakamati bake Kinshasa. Kokomba komi bake no tel wana belle vie sur belle vie o bino mo bozo mona wana. Bakamati no tel na ba vandi. Mobile tellement fièvre bando kitate abiba ke ningalema. Ba komi na ngalema ba nangalema ba sele examen ba zongi. Kozonga ba zongi bakamati bake tala skobo kilo na bango na bandal. Kokoma kongo na bande ba mona ka bata sanitaire ba ye oh to ça la besoin ba tu boye bata sanitaire ba il faut passer ba examen ndeko langa boye moi si boye bitete nga on sala nga examen na te pona na maladie te bona bote surtout yote mobali na yo mama oso mona muntu o azana soko corona ngo moi si azana ngote mobali azana balala bala mukaka sope corona ya kindoki komi to ebite mboko ndenge komi na ngona ba kindoki na kati ba corona kindoki na banzela bambanda na nzela ba camarade na nzela nyoso tu corona kindoki koti bazui bango te photo kele moto sa ba examen ba kele bango te tu banga te ba kameta dans hôtel wala ya temps ba kendeki ba sécuriser ngo ba vanta na mo ba ngwa Kongo wana ba soda ba ya nzala ba soda ba konda ba kamati ba vande na ba entouré no déjà hôtel. Bakamati vantana bango to ana sécurité ministre soko ya santé soi-disant to ana bana to nettoyer to cercle ngo boy na boy bakuta pe bango te bakela na bango na bandal kolana bani bango bandelo te botoke na bino bozala protéger mama bake ko bwaka bango na hôpital moko na Njili hôpital wana na Njili pese puku isolation bato ba ko tonda mama corona ebe ko bomba biso bomba bango na ba infirmière na ba médecin ba opousse na te ya eloko reliate ya eloko te na chango na Facebook o toza mina na Facebook amona panza ata na potongo mama soki bato aza ko bela corona ngo virus bakamataka batie bango na condition na bokuma bela bango ya bata corona ba ko bomba biso bazo kosa bato ka za belge nyonso na parce que po ba na so na airline ya Bruxelles so nde nini ya ba kosi bato ke aza belge njoka ni aza Congolais ndeko so Congolais mwana banda sinkin et ça la raté batie bango abimi kutu libanda ka awa kala te pa solo langa babie bokota botito boito bobo ma ba Congolais bo atamo ezalaka mboka ndenge nini bo bato isanga ke va na Congo mboka moko désordre atala poto awa atala ba Chine tozomona bato zobela corona bazo traiter bango na modèle wana mbala baba zonga boko zonga te mama to senga ba nationalité to senga ba nationalité biso to ba mikanda ba immigration ya ba 10 ans eza merde pourquoi ba français te etali biso te yo ka infirmière bo pousse infirmière za ko tindika ko pousse na pembe na ngate o ko pesa nga corona atako batongo bana ba corona ngo mama bo traiter ba to niveau wana congolais nga motema balingi muto ya ko tala bango te lipa te eloko oliate ba pela mbongo na bango batu pe ba bote tinda bakufa kuna Maman nyonso ya France, maman nyonso ya association, mwana bandal, botelema. Ndeko na biso aza kokufa na Congo, na bengi bango fo mona nde baza kolela. Baza kolela. Maman mi doit faire quelque chose. Finalement, c'est juste c'est quoi? Président, bozong sa bango kasna poto, place baza la bango bien, bozong sa bango. Maman Denise, bozala quelque chose.
Bozong sa bango poto parce que le Congo le tsoba kokate bozong sa bango poto. Comment vous côté comme bozong kosa l'information que azazoki baza bien kuna ki kole. Bazala ki kole te ba na njiri na hôpital moko très sale. Hein? En principe bolingi ba liate, bolingi ba melate. Atako bolingi ba bomba bango bana bango ba mineur bana mboko. Hein? Ngana otika likambo te na okendele bi na zubana na ba mineur to mona Macron. Et là, il faut solution, ils ont besoin de na poto, bah tu vas na poto pour que tu aies condition en été, hein? Bah condition tu as salité là va boucher. Na tiango nyo surtout na Facebook, hein? Na tiango wana bo sala quelque chose, bah konja Congo bo sala quelque chose, bah maman France bah association bo telema. Ndeko comme ça ko kufa bongo te, ezalaka te, hein? Ezalaka te. Oli kamunini oyo, hein? Atako ba ta ba coronavirus ango. Oh. Yango faut isoler bango bon encore corona na mboka Congo. Hein? Ezalaka te bato bana batiki banawa. Bana mineur. Hein? Entre-temps, ministre azo pesa ba information mo ya lo kuta kuna na télévision. Oh baza bien accueilli, baza bien te. Baza mabe, baza bien te. Bazo liate, soko bengi bango supporter te. Francis Kalombo fait quelque chose. Ministre nyonso ya bandal bo sala quelque chose. Bana bandel bo telema Francis bala bandel ba tiaka motema na bango pa na yo Francis Kalombo telema pona likambo na bango baza bana bandal sinkin bo telema ba association bandal bo telema ba association bandel bo telema ezalaka te atakutu batazo bela coronavirus ango boko ko sala bonne situation te na Paris atozo mona na ba Chine tozo mona na monde entier jamais bazo finga bango hein ndoka peuple congolais ka peuple congolais moko. Hein? Et ça l'a raté? Bon, Lucas solution, ba la bandel bo telema. Ba association bo telema. Hein? Bo telema, et ça l'a raté, ba tubatiki ba na bango ba mineur awa, bino bokela bango kuna, boke kanga bango, bopesa bango loko liate, ki cité. Ba komi kutu comme la doliprane oya bango mo ba yote na poto. Hein? Ba pesa bango ki cité, et loko liate. Oyo kanye mwana mobile aza kolela. Na téléphone yoki mawa. Azole la kutu pas cité, azole la ndepo ba isolé. Hein? Biloko la bango c'est comment qui va contenir, wala kutu ya biloko mokili ba tika, bazonga ka poto. Hein? Parce que liboso za no ndoto mutu. Hein? Kongola zanga mawa. Ba komi ko la bango, ba bi hôpital ngukuna njiri, ba tu ba tondi, ba seka ka ebobo makabobo mambango. Baza la corona ba yo kota corona na Congo. Antata bazo kosa ke ba belge. Belge wapi? A belge te? Aza belge te? Ba congolais botelema pardon s'il te plaît botelema na likambo et puis na kotika ngote moni nde nazalia lobi na okeko bana na ye to koluka Macron il faut likambo batala ngo ata so mutana corona faut boboma oh en plus ozo pesa ba fausse information hein ils allaient rater oh bata sida ku bazo solution ba bikaka hein ba diabète bazo ko bika ata ku corona bazo ba virus ngoma makasi on peut ça ta mutu kisi boza n'espère bino bazo ko idée hôpital wana ba boma bango po tambola te hein na tiango na Facebook nanga mutu to alla na Facebook nanga na tiango wana hein na tiango wana na Facebook nanga ezalaka te hein oh ko boma mboka penda do so mutu ana corona ale bokamati bo isolé mutu ku so za na pasi bato bazo ko assister mais congolais assista kate pona ye a filmer po sangue kende a filmer a sali filmage ale pona yazo seka pona yaza ko finga aza ko chola ba tunyo so bazo ba entouré hôpital na ba boma bango Francis Kalombo sala solution zwa solution ba bi oza solution zwa solution na bango baza ba na bandal sinkin zwa solution na bango lukela bango solution ezalaka te hein ezalaka te. Oh. Comment vous pouvez vous battre la famille na bango ni soit disant ba na corona moi si azana yo na permet ala na mkana zu virus sangote hein yo ya corona kindoki oh obi kenga na très choqué hein ba bengi nga bazo lela obi kenga ki très choqué et ça la raté hein oh au Congo hein ezalaka te hein en tout cas bato bamoni vidéo ba partager et comme la bango ba konja Congo ba solution na bango bazongisa bango so ba yo kufa na France yanga kutuko omoninga na snap sa bana nga testament na bokuna na Congo te na boy
na vana na vie juif okuna na vie juif na kokufa na poto na kuna ma awa po mboka wana ya mboka litio mboka mo mabe bazanga ma batu yango bandoki onyo so bamata na avion bakoma ato komo liele moto komo la na bango bandoki wana susi na bango yoso ta corona no kufa o peuple ndenge nini oh comment boko kotika bana batu ni bazanga mawa bokamati batu bokangi bango boto pesa bango loko kolia te atinda ta olipa na kokende te bozana corona kongola boy mbongo pona corona mbali boso te obiki naza très choqué bo panza vidéo bo panzango penza bo panzango il faut babima place wana bazongisa bango poto soki bana corona na bango baya kokufela awa baya kokufela awa ezalaka te o peuple ndenge nini oyo bato bozanga mawa bato bazobela bokamati bokangi bango ya lipa te ya eloko kasi bazobomembala moko te ntango deja bato baza kolia te alia na corona wana azolia bien te eske akobika ezalaka te na tellement choqué bike nazo kondima te babenga mwana mobala omona nde mwana mobala aza kolela batikanga nazonga na nga ta poto mundela sambela te me mundela la motema malamu mundela ko koya ko zo mo téléphone abani ko benga ba pompier azo benga ba surtout mais congolais te so koy yana abani ko filmer parti na les réseaux sociaux o batuni bazanga mawa boy seigneur bozela ko sambela te obieni boy binzambe te botika bango bazonga poto botika bango bazonga poto ministre akuni ya santé ati ko kosa ke baza ba malamu oto bombo na kikole baza bien na kei baliaka te basa na côté bavanda basekaka bango eloko te bana bandel botelema bana bandel botelema bana bandel sinkini botelema bana bandel botelema Francis Kalombo solution zwa solution ba ebisika déjà so bengi kuna obengi kuna déjà ba so solo likuna zwa solution bazongisa bango poto faut bazonga poto parce que bakotika mwana mobala le la raboete azole la kutu pasité azole la parce que tikali na Congo baboyi amatana avion atako sobo azobela malade yango so ba congolais so ba ministre so ba konjango boti ete la condition moko bien mutako kufa pena microbe sous na Congo ezalaka te bato azota la vidéo bo partager yango to na ndeko biso auti poto bamataki vol na bango samedi bakomaki dimanche bakanga bango banda lundi wana ti lelo baliaka te eloko te nini te donc vraiment s'il te plaît ba congolais bo panza vidéo oyo ba mama ba association bo loba bo sa ba direct il fait comment ndenge la sala na obenga bana na ye lobi to okende na solution il faut zoma boni buzoba boyeko ya boyeko na elengi ya kovana na Congo ndeni donc mboka mbasoko bengi bakamati ba écarté yo batiki yo kufa no kaka te ngana tiki bino batu nyonso papa mama association bana bandal Yves Bonga bana bandal on est dans relation kuna basala quelque chose ngas na komela mama mida na tindele na ba numéro Francis Kalombo solution zwa solution ata ba apela mpikisa osoigner bango te de toute façon ba osoigner na dolipote o bango te na bango poto donc bazonga poto ezalaka te Bénédicte l'air est grave pendant na biso ezalaka te donc ceux qui obeli na Congo na kufi boke cha mtu hôpital na njili hôpital ngo salité na chango na Facebook nanga mais bozala lokumu ya kotombola to encercler hôtel ngo wana ministre la moso ya santé soit disant so ratangela ki ngo classe nini so bato so bela bokamati bo bwaki bango baki kokufa to encercler bango bazana bonne condition ni bazana ngo ngana to ko sola na bango siko condition ni bana ngo bala na hôtel mo na njili ba pese ba mpuku lava beaucoup na mona kati ya vidéo na etonda mboko kuta ko déboucher on te bazonde kisi mais non ezalaka te mama mida te kolela yo oza mama fait quelque chose mama Denise bosala quelque chose soki boko ko soigner na Congo te bazongisa bango poto ezalaka te bato baza kokufa bepo babeli coronavirus et puis bozo pesa information congolais liboso akita na coronavirus boyo na boyo bozo ngo sopelo kumu so nini siko congolais liboso ngakiti bozo swa na ye donc so ba komi samba kufi donc bondo tchaba place mo boboaki bango ale bokufa bino bata corona bobo kufa mais ça se fait pas ils ont raté bozo mawa
ministre de santé ya kuna ozala mawate ozanga mawa osambelaka te wandoki bato isolé bato bongo ezalaka te nazoka pasi parce que aza mwana mama na nga mwana mama leki na nga na koloba ngo tina suka bazonga poto na mineur azonga bosala quelque chose na otika ndeko na nga kufa te na otika kufa te parce que nazosola na bango baza bana bandal bala bandal botelema bala bandal botelema ezalaka te comment bokotika bato boye ezalaka te oh peuple nini boye bazanga mawa bana bandal botelema nazomona bino boza na ligne awa bozotala botelema ndeko na biso mwana bandal ana Kinshasa sango bazopanza belge moko boye aza na Kinshasa kuna aza na corona aza mwana bandal a belge te abana France bavana na Argentine bana bakangi mobali na corona mais moi ça va permettre na corona te to ebite so corona wa kindoki soki anjela ba mbanda soki anjela ba camarade to ebite poto to so comprendre ba ndoki da basi ba matana ba avion to comprendre corona to ba ki etika la mindele biso abokela biso ebola mais corona ko tina ba congolais so pe ya kindoki so ya nini to ebite nde na minute na zo bana bino boye so bolingi numéro na kopesa bino numéro ba na njili na hôpital moko be kuna so ko bengi bango okoyoka bango ba ko expliquer bino bien batamboli corona ba zongler nini na kindoki na tiki bino bo panza video lobi na ko solution na okezwa bana na obenga bana sikobo toti na numéro bana na obenga bana na zo benga mak tokene kuna pa Macron bakoyamba biso ba ko solution ba ozonga poto merci.